yoka koko meka kaka tokoyeloka kitambala na yeli no sistema kitambala mama mwingi yoka koko meka kaka tokoyeloka kitambala na yeli no sistema kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi digitalo ba mama ale bomoko yambo kebetango ngangiri bapeti wolo mwana nzela bomoko yambo gefyakula fiku fion ouais ndeka to yebisa ebino nous sommes international na minute to na kati ya Panama ici c'est Paris donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça bebo moko. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Voilà, merci. Je crois que là, on va passer à une autre chose. Voilà, deux ans, moi, je et en entendant, peut aussi une musique. Et à part ça, peut aussi il y a une au bazar la salle. Ceux qui ont la posa, il y a émission à live. Toza awa mutunyo so azana posa ya émission sikoyo. Toza awa ba journaliste nyonso baza awa mutunyo so monyo yolo belelo boye ba journaliste nyonso bazali to salelo émission à live awa donc so zana eloko oloba toza wana. Merci beaucoup. Nava Iber efikama yoka ndenge toyembelika BG Joao la femme Mister Redi Kuchi Papa Daniela Yves Kindou le chief noir Yafani Amarola yoka ngelinga kanda nalikambo yonga na salite ka BG Joao Chani Makonde délaissé comme un enfant abandonné. Oya bungisa version ya baboti penenaye. Mana bungisia version na yo. Ben Dolce Festival ya Bilele fiston de Biolani. Yolo moli ba photo nanga na album na yo o supprimer réalité na yo na Facebook. Kabeje privé ngai mobimba na yo. Jennifer Ndombe amedenga saki mokonzi ya ba mama soki okoboya ngai linganga ta ya zamna kabeje linganga ta ya moniato na ndimi lingana ngata ya baje surtout soki toza ensemble na baninga banga sala kaka samba bakomprendre teke yozoboya ngai yozoboya ngai yozoboya ngai krake na yo moto mosusu KBG DG Sorel Itoa Sarah Ndenge la productrice PDG ya Yukuri milelo na milelo love
sans malamba tozalazala soki okobuyama lingana batatama omongongo na ngai ya mawa ezobenga yo ye Valeria amournanga kabisi yo nde oyebi tiana yo na esika na ngai mpo naza kolinga yo kaka ata moto mosusu akolinga ngai nsima na yo eske nakomipesa na ye ndenge na mipesaka na yo kabeshe na ndimi te moto akokufa na mipesi bolingo etrahir mama ozela te oyo kanga na problème continue toujours la fête na biso ekomi ntango ya kolia biloko eza déjà prête donc toinvite bino nyonso bokabola na biso mwa eloko tokanisaki tokabola ensemble mokolo ya lelo mpona osepela ensemble na bino sortie officielle ya site na biso international bomoko ya mboka.com. Bon appétit à tous. Nakoki kosenga na mpona biso jogar soki akoki kobondela mpona biloko avant de passer à la table. Pas jogar. Tobondeli. Éternel Dieu des armées, Père, ton péché, merci. Merci parce que vous allez mettre à temps et à circonstances. Kolo yo lobi na moment so to remercier Congo na yo Père. Yo ibaki journal ilo ya mobiso to iba mon kolo. Voilà na moment o kolo na ekotika o delay o to ntolia na tango na boko na yo. Tikete bana ko purifier mon Seigneur na makila na ta mon kolo. Seigneur tikete bilei o ibana ko contribuer na ba santé na biso Père. Seigneur kanisa bisika mongo yoti Père de gloire. Zongisa au centuple na bato ba contribuer Seigneur na tikete Seigneur o ibana ko pambola bisika misolo yuti. Seigneur pambola pe bandeko oyo balambi bilei onkolo ba oyo baziki maboko na bamonkolo pona kolamba bilei oyo. Tika ete wana tango tozolia monkolo ibana ko contribuer na ba santé na biso. Na bebisi nyonso oyo ebokese monkolo na bilei oyo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tika ete Seigneur tango tozolia Seigneur tolia bilei oyo na petit nyonso kanisi la pe bandeko o bazangi kanisa pe ba oyo Seigneur bazan na kasi apeti ezate tiketo ba kopesa mo apeti. Dans le nom de Jésus nous t'avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Na peti kama ya régie des eaux matomi na po comprendre genatika la sekolela Hervé Tiona Abet Jogo Saviola Dax Itono moto aloba bolingo etambolaka elongo na mbongo na moto aloba ke bolingo eza mpo na mbongo te nandimela nani na boya oya nani consolateur na nga ozalaka tout le temps pene na nga soki nazolelo ozalaka po ya kopamusanga pinzoli matama na nga mesanaka na dusera maboko na yo ya kokamwa consolateur na nga olelisinga lisusu Richard mafinga na lwanda grand frère propre pinzoli ekaukinga na matama po ezangi moto apamusa matama na nga deklare dusera ya maboko na yo désolé basi bakoma minemi Alvaro Crève Sungo il est beau absence na yo na vinanga matomine ezaliwa otikeli susi esike ingela na mutima na ngai esengo na nga oyo mema obwaka yango wapi ata na bandoto na ngai alela mwa numéro de téléphone sans qu'on signale pas. À chaque fois qui n'a pas tout le temps répondait. Numéro là au point que la liste n'a pas peine. On a aussi bien sonné. Didier Kimbo ya maman Karine, mère Tobi na porte noire. Logo ya pas maman ya Mchamu. Tous les arrières volimo l'équipe passe ya Bogota. Ce que Bonin c'est la volimo supporté par des armes à bord.
Watanamo, Londegi. Avant boyanga, malotikila ngata mwana. Ata la photocopie na yo, nakalela kayo epana ye. A chaque fois nazo penser na yo, asa la consolation na ngai. Photocopie na yo me yo kenda otiki mama koko pamba. Séparation yanga na yo, nazi ata souvenir tero. Matomina na salami, titi kuchi na swade. Gérard Mtona, je reste loyal et mignon. Je mets en plus. En fait, Jérémy #1 pour moi, t'as Sébastien au C8 na Luanda. L'institut supérieur à Bamouré, il des professeurs. Mathématiques na sali, les soucis na yo. Coupé diamant, calcul mental, estomac na commune. Examen paix à Bolingo, examen de pêchage. Résultat de séparation, yanga na yo. Adela, adepte na Sentia. Les grands architectes, Simeon Moussindondo, Ladin Zongo, Esobe, Yanati Mbola. Adela, na le livre mingi, Monyo Bolingo pe mingi, Ikamana pe marangai. Soy de que nada suena de pe, para poder hacer un colombo na nzela. Pour la maille sangi moto, sangi moto. Awasi ozwana ngai, mobobe na ye, monela mwa me momesana adela. Awasi omona, moto na komonela, monela mwa me momesana matomina. Na la liste butu mobima makanisi komi ngai musika. Na mitu na skadela oyo na lingaki eza yo to yo te. Matomina eza yo tope yo. Mono yenga awundu yo tope yo. Oila kuja na je. Wako mugama manesi. Ingénieur Papalea. Asa de Cheke, Sini Lutumba. Merlin Famba. PDG Brady Yama Yvonne. DJ Bob Mananga, Urole Yamasa Nangai, Toki Opina, Tia Yakuno Genda, Nanya Walingano, Motoni Yamoni, Kuna Ola Alekina, Malopani Alopelio, O Abosa Nisayonga, Matomina Natomokeo, la femme du patron, Cantine Eka, Adela, Esayo, Topio, Fabricas. Musique à l'homme de boss, cher Adam, m'appelez ma mère. Damona Siara pour n'a pas na papa. Côté à de l'arco. Damakata comme on a mal, ici comme la carte. Et la maçonne n'a pas PDG Bagali, Tazoé, Eric Louinoula, Nina Ninouche, Adi Mayemba Mama, Aponga Honda, Renate Mwandu, Kilo Lumier, KPG, joueur en Suède, Raïs Moïla, Araïs, Serge Tiller, Sokia Limaki Kaïte, et Bokaki Ebisana. Olekisi Maïta Mupambadela,
c'est là on dirait moto papa homme il est là il y a passe et je peux ça amène kana 7e mawa quand tu es à Haïti quand tu as la prière pour la poussa
étape mosusu ndenge toyokanaki étape tokomi nango eza ya émission en live tokobanda na frère na biso Jogar et la sœur Joël moto akoyamba ye et la sœur Cathy. Sœur Joël est la première fois na ye à l'émission et surtout en live lisusu donc il faut tout encourager tout l'émission ayaki invité na biso frère Jogar tout l'émission. Voilà. Bonsoir chers invités, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que Bozo c'est là? Na tuni bino question, est-ce que Bozo c'est là? Vous voyez bien? Mouvement ça t'en dit. Ok, c'est bon. Voilà, pour poursuivre. Petite sœur Nabiso Joël, l'impératrice Aïeka Kovandanae a encouragé Netikaga de Ronama Outako Lobaki et sa première émission. Vous allez attentif vraiment. Pour d'abord encourager, pour soutenir Azama Nabinoya, Stockholm. Pour Tikeka Bonte, Botaleka, vrai chéri, Joël quoi. Première émission Bolandae, vous allez vraiment très attentif quoi. On a peut-être beaucoup accéléré un plus pour avancer. Ce que mon peut-être Joël a cocaté beaucoup et puis après par ça que bon encourager par soutien. Vous allez belé pour soutenir petite sœur parce que à OK Nicolo non mo boye puis comment kwambonga ça international Joël international n'a passé au micro sans plus tarder pour nous ça la première interview na yo na bomoko Yamboka. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Naza Awa est la première interview nanga, en plus c'est en live. Naza libosa caméra et Naza na invité nanga Awa frère Jogar. Tokolobela pour la musique chrétienne, précisément pour le groupe na bango la promesse au Binonyo Soboyebi, groupe na biso ya Awa ya Stockholm. Dernièrement, bazalaki na concert, mais après concert, donc il y a silence. Tozoyo kabangote, toyebite so ki balimui, ou bien bazakaka, ou bien bakindagi wapi, on ne sait pas. So yango tolingi toyeba, est-ce que la promesse est la kaka la promesse, ou bien comment elo mususu, bakinda oteka makaya ou bien bazakaka. So yango tolingi toyeba. Bonsoir frère Jo. Bonsoir. Toza na émission na biso live ndenge omoni bapele cet acteur bazakuna na libosa caméra batu nyonso bayebi ki oza na groupe La Promesse tolingi toyeba La Promesse ekenda wapi? Merci pour la question. Na pesi batutu mbote na kombo na yesu. Bon, pour répondre à la question la promesse ezali, la promesse existe. La promesse de se disparaître traité, la promesse existe. Né boyoki que la promesse existe. Bosala ki biso concert acoustique, c'était dernièrement, avant été, bobetaki plein. Bon, succès on est sala ki bino que boken d'abord maki, bo renforcer ou bien bo expliquer biso po bo monate. Na média bo monate, toyoka bino te zanini. Non, mais en fait, j'espère déjà, dans un commentaire au Saté, tu as eu un concert, tu as eu mois de mars, je crois, et les cas est trop bien. Alors, à part ça, tu as une activité, donc j'espère qu'on a eu la télévision, il faut un message. Donc, il y a une télévision qui non, il y a et tout, donc il faut un message à relancer pour comprendre. Voilà, donc silence n'a et nous le bâti qui est limoué ou bien nous le bana qui est groupe limoué tout se disparaître non tous d'aller donc voilà silence n'a pas besoin d'un cadre peut-être qu'il y a ma préparation et tout comme ça se souligne il faut tout ça là donc c'est justement ça. Bon au moins que bah murmure eza ebele nayoka qui par-ci par-là que la promesse est à groupe et panzala qui est-ce que ça solo? Mais non, non, tu réponds au groupe Ezali. Le groupe est Panzali Nene. Ou bien Zaga Bilobela. Ah, on peut se répondre. Bon, dernièrement, on a Facebook qui est posé en studio. Et ça, studio est à la promesse ou bien ça, dans la groupe Moussoussou?
Ouais, bon, peut-être on a mis la photo à Kala, tu as un studio déjà, ça fait 2 ou 3 mois passés. Tu as juste un préparatif à chanson, juste et tout ça, les là. Nous avons notre premier qui Peuple de Dieu, ils ont rendu nous Libala, ils ont un album qui, ils ont signalité, ils ont chanson juste à Libala, tout préparé et tout. Ici, c'est là déjà. Dernièrement, tout ça va tourner un clip à Paris. Et c'est signifié déjà, donc il y a mixé et tout, et puis il y a un DVD. Donc voilà. Donc bientôt, tu as un clip à Libala. Ouais. Nazam tuna msusu pona bozana projet nini ya avenir ya groupe La Promesse. Ouais, bah projet Zébélé justement tozana ningo moni silence tozana ngo. On a besoin d'abord de soutien, il y a la production et tout, donc parce que le concert déjà tout est au bêta. Tous un producteur à production Ibiso, le producteur Nicolas Noudindou dit que j'ai installé en passant. Donc tous a besoin toujours de soutien. Ils ont arrêté, nous soit en bonne volonté, à soutenir œuvre en Zambie, ils ont un moussala en Zambie. Donc et ça va bien. Alors le projet Zébélé, tous on a un projet pour installer l'album, la chanson Zali et tout. Donc on a aucune habitude moko, on a beaucoup tous on a prêté, mais le projet Zébélé. Donc le projet Zébélé. Est-ce que vous avez besoin d'un chantre ou bien vous avez besoin d'un soutien et un bon financement? Oui, bah chantre, bon, ils ont Moussalanzambe, donc on a une opportunité. Nous avons besoin pour servir, donc Azan a eu le bienvenu, le bienvenu dans le groupe et tout, à Koyanaï, tout le monde à se présenter. Donc voilà, nous avons besoin pour livrer, pour servir, donc ils ont Moussalanzambe. Et l'Anganzambe, ils ont donc ils ont besoin, ils ont vraiment pour ça, on est pour servir. C'est pas grave, nous avons les portes à Zati. Donc, soutien Zakati qui donc toi, on a besoin de soutien spirituel, prière, financièrement et tout. Donc, voilà, et qu'on sort. Donc, soutien Zakati qui peut-être dans le but comme production et tout. Donc, nous s'auto-généraliser en Okapa. Donc, voilà, c'est juste ça. Balobi et l'anglaise monene, mais basali bazal mike. Oh, nous savons qu'il y a la mungongo bien. Il y a pour ça l'anzambe. Aya na groupe La Promesse à contacter frère Nabisio Jogar ou bien à contacter bomokoyamboka.com. Tu continues l'émission Nabisio frère. Nalimina tuna mutuna ya presque ya suka. Année lingi esila maintenant mesili bienté. Bon préparer ta concert moko ya fin d'année ou bien on est dans le mois secret na bino de la surprise ou quoi? Oui, merci pour la question. Tous en makanisiona, tous en idée déjà au bêta concert qu'on a été awa, mais pesta qui moi kokoso, le fait que Yebi était batu bazar na maison ba déplacer ba vacances, ba sala un peu mon voyage et tout, donc tous là qui un peu éparpillé. Ma frère Moussou tous en bango ba déplacer qui Moussou ba kenda qui Afrique et tout, mais surtout tous zongi bisotou dans l'ensemble, donc là maintenant tous préparés. Et là, moi, je pensais que ça en décembre, parce que tu pensais que ça on a été awa, mais ils ont qui m'ont pas ça. Donc, tu as ida au ça en décembre pour mettre même concert. Quand on est dans Ocholoba, donc tu as toujours besoin d'aide financièrement, spirituellement, la prière et tout. Donc, nous avons besoin pour soutenir Bisso. Pour mettre un concert, nous on est là, tous après, la chanson Isali, donc ma capacité on a toi. Alors, pour nous, nous avons qui toujours Kansani et tout, nous avons une idée pour ça pour le mois de décembre. Mais ce n'est pas encore vraiment, comment dirais-je, proposé quoi. Donc, il y a vraiment tout notant, mais ils ont déjà un carnet dans le tout. Donc, voilà. Pour la bino batu bokanisa qui que groupe La Première c'est Soukaki ou bien Elimwaki. Je pense que vous avez la réponse Nabino. La promesse est là, peut fonctionner. Beaucoup de gens en décembre, si Dieu le veut. Frère, on a un bateau, on peut savoir des focales. Moi, on passe à quoi? Ouais, merci. Merci à l'émission live, il y a beaucoup de Mboka. Les journée où vous célébrer. Beaucoup de Mboka, sortie officielle, il y a site Mboka Mboka. En tout cas, nous avons toujours bonne chance. Nous avons
apambola site oyo apambola digital momo na ba initiative kitoko oyo eza site na biso bana Scandinavie site na biso ya bana Suède donc toza wana pour soutenir yango ekende liboso et avancer ça va percer donc plaisir à trop parce que na occasion ya journal lelo nde sali kiboya na émission pour le moi message on azala ina mo et tout alors na profiter au pesa ba mbote na bandeko nyonso ba olanda émission oyo na pesi mbote na frère Gérard Ntiona que j'aime bien na pesi mbote na Yaino Malamba na pesi mbote na sœur na Nyota Mangapi étoile autrement dit étoile du ciel na pesi mbote na Vega Mogrégor onyo sazuli mbote te na bosani peut-être combo naza na bino na mutema donc voilà merci. Merci pour la balandinyo sur www.bomokoyamboka.com. Tokomi na fin ya émission na biso live, émission eza na combo tezaka live pour eza ouverture ya site na biso. Tozaki ka faire na biso pour tout ça comme interview à vite fait et en plus Nzambe asali ke eleki nango bien. Na pesi merci na le grand caméraman na oyaza Simon caméra Michel Nzambe pambola yo. Na pesi pe merci et pas ya frère sœur Mangai sœur Julie. Et en plus, na pesi merci et pas ya concert nanga ya Fandi Awa ya l'impératrice. Merci beaucoup na bino nyoso bati bolandaki nana besoin ya ba commentaire na bino nana besoin ya ba remarque na ba reproche nyoso ko sala pour sala oyo ekende l'avant. Merci beaucoup na mon préso digital mon l'homme digital. Merci beaucoup. Wow, namoni penza professionnalisme na kati ya sawa na biso okochoya na kati ya sawa na biso Joël vraiment rien à dire azo promettre penza que je manque les mots vraiment comme elle sur ma gros pour nous encourager. Elle a bien fait son travail vraiment merci beaucoup. Nous continuons toujours na interview na biso en live. Sikoyo tokoyamba papa biso Victor, ça qui déjà kopusana toyambaye. Cette fois-ci c'est la sœur Julie, Mukazo yambaye. Voilà, merci. Nayambi frère na biso papa Victor. Ngai normalement na sa émission chrétienne mais cela n'empêche pas que na yamba quand même frère Nabiso aza chrétien lelo aolobela makambu mususu aolobela mamanzambe te aolobela makambu mususu voilà to yambe déjà to ebaye donc na linga se présenter na yemoko. Shalom frère. Shalom ma sœur. Bonne santé. Santé kitoko. To sepeli comme na yo na journée na biso lelo ya sortie officielle ya bomoko ya mboka pesa na impression na yo. Oh ba impression na ngeza kitoko penza na sepeli mingi lokola pe na bato ebele ba répondre na invitation yo. Alors bomoko ya mboka ya mwezo la penza bomoko au sortie officielle penza na moni esimi penza. Merci beaucoup à Papa Victor. Est-ce que Orokina s'est présenté malgré la sénateur d'Akombono, mais on s'est présenté quand même Yomo Koto et Bayo Lissousou plus. Merci beaucoup. Comme on a Victor Mukeng na Vanyo na Suède, ça fait un peu 15 ans. Oui, on a père de famille, on a artiste peintre. Artiste peintre donc Nathalie Nabosa, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Alors, tant on a commis à peine, nous avons continué pour travailler le rôle artiste peintre. Alors, c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup à Papa M. Victor. Quand on a artiste peintre. Voilà, tu as mis le lopoto le belango quand même. Toi, tu n'es pas nous, ni n'yangwe motivé qui est à ça la métier wana parce que tout le monde a battu belé on dirait négliger à moi métier wana et belé zaramingi ba futur ni ne zaka peut-être comme docteur, comme bohéméo oponaki ozala artiste peintre. Yebisa biso na nous ni n'yango et salaki ni n'yangwe motivé qui opo au sala métier wana.
Je me rappelle quand on a dans l'école primaire, professeur Nangabanda yo Victor au continuer dans musala au continuer dans option parce que Nabanda qui dessiner bien, Nabanda qui cause 9 sur 10, 10 sur 10. Ngapé nazalaki oyo nazalaki responsable par exemple ceux qui va dessiner anatomie botanique zoologie yo moko yebi na période wana ngam nazalaki liboso pour dessiner ngo professeur zo pesa ngai naki liboso na dessiner ngo pour na bana mosusu ba copier alors tant azo motiver nga azo pesa nga siko buya pour landango ti na yeko comme ça na institut de beaux-arts. Après, on a continué dans l'Académie des Beaux-Arts jusqu'au niveau supérieur de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, Bando Salango na Congo jusqu'à aujourd'hui, vous avez continué à faire la Mousalawana ou peut-être au Tika qui ont négligé un peu? Je me rappelle, la banda qui déjà na Congo, na tangi na Beaux-Arts, après on a continué dans l'Institut supérieur de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Alors, na continuer nango yango na ko permettre na ko tuna ba na payer ba minerval na ngai donc à partir de musalwana na bandaki yango à partir ya institut donc na matina ngo nazo futa ba internet na ngo sala ba exposition nazo vivre na musala ya ngai ndenge ba nika awate donc à partir wana déjà à partir de comment déjà na bandaki déjà Rwanda ko sala ba exposition nazo kuta na ambassadeur donc l'ambassadeur en tant qu'artiste, puis surtout nous avons un ambassadeur, nous avons un ambassadeur en Allemagne, France, Belgique. Sur par exemple, journée nationale de Bango. Alors, nous avons exposé pour l'accès à l'œuvre. Donc, Bandaki a été Bandé Kuna à partir de Kinshasa. D'accord, mais est-ce que Ezaka Yango Salango na poto to Ezana Musala Mususu Salango à part Musala au Salakaya art? Alors, quand on a commis na Suède, c'était un peu difficile pour commencer à continuer à Moussalamo parce que la concurrence, on a pour des armes cassées côté art. Alors, on a le col en attaque na Beaux-Arts, na monaki oh. Déjà, niveau où toza na mona Beaux-Arts na Kinshasa, et ça même niveau où toza na mona Académie de Beaux-Arts il y a Suède. Alors, na monaki inutile à continuer nango. Alors, on a joué option mususu ya kotangi sabana. Alors, on a tangi quelques années, une année na pour na kotangi sabana. Na continuer nango, na zo tangi sasiko bana na niveau nangai bana mike. Alors, nazali ko apprendre bana oyo métier oyo nga na tangi na Beaux-Arts. Alors, siko pour le moment na koma kotangi ça. Bon, ça ne suffit pas, na continuer pe. Na komiko sala pe misala mususu pour le moment na zape chauffeur à bus na zaki permis D na komiko tambusa bus bon ya kana musala sala na Suède quoi mais en même temps na zo continuer en temps libre na ba option mususu na sala continuer ko sala art donc ok, d'accord. Mais quand même, vous gagnez quelque chose en faisant art nayo salakawana malgré que vous êtes sous-chauffeur à Babis, mais tant au salaka art nayo tu gagnes quand même quelque chose. Oui, ça gagne. Que ça gagne trop, mais le fait que ça donne quoi. À chaque exposition, quelque part, on a ça l'exposition, on a caché là-bas. Par exemple, dans la commune, on a vendu, on a naka. Donc, chaque manifestation, on a reçu là, on a coupé sa mambongo, on a fait un caché dans la exposé. Il y a un coupé qui a lancé à peine à conférer dans la Congolais, la population congolais, il y a Suède là-bas. Parce qu'elle a pu motiver à connaître l'art. Il y a des dimensions dans les arts pour commander des tableaux. Au cause de la commande tableau, au cause de un tableau, c'est pas mal. Alors, on a ça là comme portrait, on a ça là comme tableau, dessin, décorer donc ce qu'on a ménagé, nous avons eu moi dans le salon, dans la peinture, merci beaucoup, Papa Victor. Mais question que je posée pour tous ceux qui savent, maintenant aux ça le métier oyo, est-ce que contribuera quand même à notre développement Yambo Cannabis? Oui, d'une manière ou d'une autre, il faut contribuer. Par exemple, oyo pour ça l'action na eli cannabis. Et ça une façon il y a pour contribuer dans le domaine na pour aider bana. Donc na sangisa par exemple les bateaux, tout ça les peinture ensemble.
touche na yo oyo ko peindre na tableau wana ça reste un symbole au contribuer na ko aider bana na Congo. Je me rappelle une fois tout ça sous journée pour Congo na église moko na ils organisé na Suédois. Donc na tellement que na chaque tableau na ngai to dessiner qui ensemble ils allaient pour nous montrer que faut quelque chose. Faut que ça a quelque chose. Alors, par exemple, les tableaux où on a salé autre, c'est là qui est dernièrement, ils avaient un bon menu sur les autres qui pour nous salir ça dans le Congo. Alors, ils allaient d'une manière ou d'une autre façon de contribuer au développement du Congo. Voilà. Ouais. Vraiment, merci beaucoup, Papa Biso Victoire. Tokomi nasuka émission na biso boyoki bakamunyo sauti loba vraiment les initiatives moko il faut te soutenir ye pona batu mususu ba mona métier ya peintre net métier moko et foot raté to métier moko ya bien té mais Papa Biso Victoire asala ngo asilisa ngo pe et azo gagner pe quelque chose na kosala art na ye o yazo sala vraiment Nzambe apambola yo papa okende liboso na musala na yo ozo sala mais banda to yaki to moni pe nanu to moni tableau ngo te soki to koto mona ngona balinga to mona ngo soki eza tableau nini ouais sikoyo to bandi action ngo to fongoli vente aux enchères ya tableau to salaki alors nazo le rappeler sous tableau to salaki ngo dans le cadre ya ko aider bana association Elikia na biso na Congo ezali diriger bongo na ser na biso Miza alors tozo fongola ngo siko na misu na bino bongo na tableau ngo alors to lo ba prix oya ko se présenter au tableau ngo akena ngo na ndako bomoko ya tableau ngo na ndako mbongo ekena association bomoko association Elikia na biso nazo rappeler soso association Elikia na biso tableau yo mbongo nyonso 80% ya mbongo ekokende na Miza alors eloko mokusu na nina loba ke eza très important parce que mwana ngo mwana 5 ans mwana ye moko ya ser Miza asignaki na tableau donc alors eza na valeur mo makasi soki muta soki tableau yo et vous allez et vous valeur na mo aussi la tête donc à ta prochainement on va écouter quand moi c'est plus cher mais tu aurais pas fait prix ou bien ils un peu privé prix tes prix ils a privé te bani na $1000 6000 couronnes 600 €. D'accord, merci. C'est quand tu découvres total tableau bah au fond là c'est quoi total là. Et puis, tu sais, dans la salle, tu as au sombango, à somba. Donc, tu as déjà directement awa. Donc, ceux qui clients, mon ami, à somba, moi, qui n'ont pas d'andap. Wow. Voilà, besoin de tableau en Zali, Kitoko, mais Papa Victoire. Et là qui sinon nini, n'ayez qu'à les aboyer. Et là qui nini, et puis et là qui nini, et y a l'obanini tableau. Nanga moko na pesi ngo combo Elikia. Parce que tableau est déjà pesa bana ebele Elikia na Congo, nanga mona pesi ngo déjà combo Elikia. Alors mutu na mutu ko ko pesa ngo interprétation na ye combo na lingi parce que mais ngayo na ngambo na pesi ngo combo Elikia. Balobaka ngai naza créateur na créer alors yopo ozotalanga oza recréateur créer et recréer œuvre nanga auto salina Elikia. Merci beaucoup na salle tozo lukamuna osomba tableau so otomonana ale kato ya mbaye asomba tableau. Voilà. Tozo zela muto osomba tableau so dia ko leka to ya mbaye asomba tableau. On attend 6 000 couronnes. 6 000 couronnes. Et costa 6 000 couronnes. Donc, Moutoza a 6 000 couronnes.
akoki kosomba. Oh, tobetela maboko tozwi client akoki kopusana. Tobetele maboko makasi. Le prince Mounzalé, Freddy Amis Ramazani. Directement, Papa Mounzalé, tomoni osombi tableau. Nini yango sepédition na tableau. Donc féliciter mon frère Nangai, Victor. Donc il faut tout féliciter. Parce que au moment où tu as mingité, tu as pour ça on a besoin d'action. L'action de ça va bien. Faut tout ça ça va des gens artistes, donc peintres. Donc mon qui est un tableau, pour ne pas fancy, pour gagner le côté, mais pour aider en Afrique, pour baser moins locaux. Donc il y a un moment qui total, tout le monde est le côté, pour le public et au monde. C'est ça. Avec l'été total, tout le monde est monté. Il y a un rôle les premiers de la classe. Donc il y a un moment qui faut tomber le logo, autant nous sommes permettre de solo. Merci beaucoup, topé sur le tableau. Ok, Nango, donc 6 000 couronnes. Merci beaucoup, Yakonouré, Frère Nabiso. C'est une façon pour encourager. Merci beaucoup, Papa Victor. Parce que tout le monde peut dire, nayebi frère na mingi na passion kolanda banini mais oyo asali yango esali ke mpona koyeba na Congo vraiment na sepeli mingi na félicité yo ezaka na top yoba naniana bakosaka eloko moko bon omoni eloko oyo tosala yango ndenge ya Hollywood ndenge nasombi yango na 6 000 couronnes eza nango rien 600 euros oyo mpeza na mbongo koleka aya a payer yango. On comprend? À l'équipe, au moko ya mboka a payer. Bon, on a bien en retard. Quand les jeunes gens passent à payer. Donc tout le monde va aller à payer, mais tout le monde sera ma force. On a posé le baratroté. Merci beaucoup. En tout cas, merci Mingi. 6 000 couronnes les a peut-être cliqués. Nazouaka, 50 000 couronnes et pas suédois, mais 6 000 les a vraiment très symboliques. Ils ont vraiment très encourageant que pour une fois, ils ont fait Congolais passer à la Vraiment. Ils ont vraiment merci. Merci beaucoup. Je crois que donc on vient la bénédiction, mais pour l'instant, c'est dans West Coast, c'est la musique, quand même, Babina. Bah, c'est bien après qu'on continue de faire l'émission après. Donc, on a une sauce à rendre de Blanchard, après, donc on a un journal, et on a impression de la journée dans l'histoire de Moka Moka, ce qui a trouvé un délit. Bonsoir, Ndeko Blanchard. Ouais, en direct. Bonsoir. Tout le monde qui est moko sorti à site ezali lelo nande to batbayaki awa ndenge po zali yo moko retrouver en ndenge ni. Ouais. 3 fois W. Eza mambele bomoko mboka. Tala bomoko ya mboka. C'est-à-dire eza gaillard. Donc très fort. Donc les langues. Quand on est bisa bino, donc biso doaka bomoko, to copier to kinani. Donc bomoko ya mboka, to continuer kaka ni na biso, to kusani, to so continuer kaka kotuna batu. Batu biso bana posa koloba, biso ba oki na moko mais ila journée so continuer, bazo mela bazo bina. Donc yango na ko. Kusani sina pesa mususu awa. Le monde va abandonner, vous savez, parfois, il y a une impression à bonsoir, papa. Bonsoir. Tu as l'impression que dans la journée, il y a sorti officiel, il y a site, il y a Kangis, il y a Navi Mobima.
nabi impression na eza ndenge nini mpo na journal lelo oyo ya site oyo ekangisaka na vi mobimba. Bon, tosepela bomoko ya mboka kitoko elengi tozosepela kwa ekende likolo kaka toujours ezalaka ndenge okende kaka boye tosepeli makasi keno yango wana mpo na koloba yango wana. En tout cas, merci bino bo bolandi tozaka tozo continue kaka mibali mpe balobi mingi bamama mpe baloba. Bonsoir maman. Bonsoir. Tenga totunaka impression na ona journal lelo ndenge eleki otrouve yango ndenge nini? Bon, namoni journée eleki nango très bien. Tolé bien, tomeli bien, musique ya bien. Totombeli kaka bomoko ya mboka. Ba bénédiction ebele. Site na biso à Stockholm ekende liboso. Donc bino mo bozoyoka donc nde na esa boka sito kangisika na vi mobimba. Donc o kuta koloba te o ngasoki nani o ngasoki nani eloko eza te tozo continue kaka ba interview na biso aya toza musicien na biso chrétien ya Stockholm totuna ye soki mpa kolobela biso nini. Bonsoir papa. Bonsoir. Ndenga totunaka impression na ona journal lelo ndenge eleki otrouve yango ndenge nini? Ouais, journée zoleka très bien. Ouais, biso tozalaki déjà depuis banditi siko donc comme prière na biso ezalaki toujours que nzamba azala na journée du début jusqu'à la fin. Alors tout le monde journée zo se déroulait bien. Ambiance totale. Tozolia tozomela donc voilà. Bomoko mboka toujours. Maramutu ezoleka kitoko. Donc rien à dire. En tout cas, bino mo boyoki ne bandeko bazoloba. Donc ambiance ezokende kitoko. Bonsoir papa. Ah oui, bonsoir. Nanga kotuna kombo soko kopesa biso kombo na yo. Kombo nanga Dali Niama le grand duca. Ok, toza na frère Dali, olobi le grand nani? Le grand mikiliste. Ok, le grand mikiliste quoi. Toza Dali le grand mikiliste afande awa. Tozomona ka biso mona miso. Totuna e soki impression na ezandeni. Tenga totuna ka na journal le sortie officielle ya site ekangisika na vi mobimba. Na ndenge oye oya na yo ndenge bayambeli na ndenge nyonso ezoleka awa mpo na yo otrouve yango ndenge nini? Non, mais vraiment na trouve yango eza vrai kitoko. Na ndenge namonaki na publicité, na ndenge na ye sur place, namoni vraiment eza masolo vrai 100% na publicité, na sur place vraiment masolo à carré. Donc na sepeli trop kozala na présence ya bomoko ya mboka na senti que vraiment sito yo vraiment eko développer na ndenge ba mokiete. Na senti que na monaka présence ya bato bazawa ya vrai scandale. En tout cas, merci mingi. Soko zata moi mutu moko moi likambo ko loba pona site na yo to moi bato na tami balemi sa to ko bwaka bango et ça la pega bien. Non, mais na senga na bato mingi nde baza bongo ba soutenir site yo. Donc il y a un site moko oyo vraiment ei na kata de Stockholm en plus na Scandinavie Movimba. Donc ego cartonné nzamba ko sala parce que nzamba sa sali donc tout le monde ba épreuve tout le monde va comme belé donc vraiment site est à carré. Donc mais mingi o lobete pe batarobo pe ba mingi te lo pesa ka mbote ka la mama bana na palais la salami mingi nanga moko donc na bana nga donc wana vraiment c'est bon quoi. Merci. Nous allons continuer à micro balader na biso bandeko bazali ebele awa toko mona susu kaskito donc yekutu kombo do bino mota bo mona na image boyebika donc grand musicien na biso aska na vie. Bonsoir Kas. Temenenge zawana Léon aleli quoi mais ngana star donc fona bête émission kalate na obete émission na koloba mingi te avant quoi. Na lozela quoi. Kalate na bête émission moko na ye moko Léon donc bo sentir pona bo moko mboka mais mamna loba na loba ngosima. Donc on a impression pour la journal lelo sortie officielle à site au lobani na bandeko ba hôtel la biso na internet. Temenenge zawana ndeka na lobby donc na loba ngone émission pour na site donc na sentir donc flèche. Oui bigat. Tata.
donc ya mystique na oloba sima kwa sikote. Bonjour frère, na biso muso azali awa bonsoir. Salut. Soko pesa biso kombo na yo. Ngai kombo na Guilain de Valère, Stockholm. Ah, toi na Guilain de Valère na Stockholm. Yebe de tout na ye, impression na ye zali ndenge na journal lelo ya sortie officielle. Ya site na bino ya Scandinavie. Po to lingite Scandinavie là la kwa to za ko tombo na ka toujours. Site pe ya ko yebo moko ya mboka, to sansa ba tout to moko, on peut que ko so ko lo ba. Te biso to ravi de joie. Toi na sengo sanga la tête la kana za to melo fele, ko le fele. Pour l'occasion ya assist oyo bomoko ya mboka quoi. Grâce au moko ya mboka yango to sala ngata sikoyo. Donc tala la le bébé tata to lia to melo fele. Grâce au moko ya mboka. Donc ya ouverture au moko ya mboka. Yango to sepela, to la ravi de joie. Le bébé to sepela quoi. C'est ba mona te baraté hein. Ba mona te baraté blobo ya danger sali valeli. Ba table PME ya 6 000 €, 6 000 couronnes. Donc ba mona te baraté ba action mystique. Ma live, donc TV Salami live. Donc première fois TV Salami live Salami Lelo, ouverture live, puis ma table PME, donc toi ravi de joie. Donc c'est on s'en toi là masse à tout donc on a eu mon Léon de ça on a auto CP dans mon ayo. Bo ki bande konde ba lobby donc site yango. Bo ya yom to ça l'information ça pour c'est loko na e bana. Et puis de ça nous ka to ça international. Tout ça partout. Donc, on est allé équipe à Suède, n'est pas tout ça na fait, tout va battre international, nous sommes ya kawa, battre France, Belgique, partout, basa beaucoup monde na bango pekaka, na bakoleka. Ah, après tout le monde ba maman, tout na pe ba maman, tout na se ba maman bakolobani. Mbote maman. Mbote. Maman tout na bino pour na journal le ndenge eleki. Soki boko lobanini na ba o ba mona ni tepe na site na bino e bimi na kata mboka Scandinavie. Bon, nazana ko sepela mingi pona mokolo na lelo. Mokolo ya inauguration ya bomoko ya mboka. L'équipe bien tolé. Donc l'équipe bien penza. Nazo senga kaka nzambende. Abakisela bango ya mingi lisusu. Kati na bomoko ya mboka na eliki na biso. Ekende beli boso na kombo na Yesu. Amen. Merci binomo bozoyo kaba mama bazebele to kopesa so mama mususu micro awa mama yoka sa impression na ezali ndenge ni na journal lo ndenge eleki ya liboso to pesi nzambe merci lelo eza journée moko kitoko fete eleki kitoko to sepeli to le to meli to tondi biloko ndenge na ndenge biloko masanga sucré tomeli tole totondi topesi nzambe merci nzambe kaka abakisela bango ebele bakende liboso nde tozopesa nzambe merci apesa bango force makasi ya kokende liboso nzambe merci. Tozokontinue kaka micro balade na biso mama mosusu azali atotuna ye soki mama koloba nini mama mpona journal lelo oza mwa likambo koloba te oyebisa bato internet ndenge journée eleki mpona ye journée eleki ndenge nini. Ngai komona na ngai na miso nasepeli mpenza na mabongisi wana bobongisi nzambe apesi bino mayele ya kokamba mboka na bino na kokamba bantu kolisa bango ebele boye esepelisi ngai mpenza nzambe apesa bino makasi na mayele abongisa likolo ya mosusu wana bokende na mosala liboso na nkombo ya Yesu amen. Tokutana na ye moko mama Pauline tomoni wana fete sa bomoko ya mboka okokoloba ni mpona journal lelo ndenge eleki ndeni no sepe nango olie omeli naza kopesa nzambe merci ndenge reçu naza lesoko na motema na ngai komona ke bana na ngai basala eloko moko oyo ezalaki te na Suède tomomona na bilili nzambe apambola bango
bakende liboso bazala toujours transparent na bato mosala na bato na mosala esika moko eloko ya motu eleki makasi babanga nzambe nasepeli mingi mpenza naza na esengo motema soki ofungoli motema na ngai oya kolobela te to bato nazali bokilo ya PDG moko boye nazali bokilo ya PDG nayebaki te ekosalami na kati ya vi na ngai me lelo esalami naza eloko ya koloba te kaka napesi nzambe merci napesi ye merci mingi mpenza me nayebi oyo eyali ebandeli me oyo eza koya oya loba eyali te me nakumisi kaka nzambe bino boboki mama ndenge alobi donc tokumisi kaka nzambe nasala bino kaso toyaka bomoko makambo te ekende liboso donc tokumisa nzambe nde naesiloka toya partout kitambala mama mwilu kaka yo soko omeki oyoki mama ndenge azoba donc sito eza ya nzambe yoso oyebi oya kosalasala boye mama mwilu akolanda yo yo kaka okomeka kaka tokoyeloka kitambala nayeli bino sistema kitambala mama mwilu yo kaka okomeka kaka tokoyeloka kitambala nayeli bino sistema kitambala mama mwilu kitambala mama mwilu kitambala mama mwilu digitalo bamama ale bomoko ya mboke betango ngangiriri bapeti bolo mwana nzela bomoko ya mboke fiakola fion. Ouais, ndeka toyebisa ebino nous sommes international na minute to na kati ya Panama ici c'est Paris donc site yango bana mboka bino tout boyaka na site ça bebo moko. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc, neka likolo, na ba information na bino kitoko, boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. www.bomokoyamboka. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. 3W.